na tango ya bakoko na biso bamonaki mama Mwilu na lolenge ayaki bamonaki tata Simon Kimbangu na tango na biso tozali na ye tata Simon Kimbangu tata Diangenda kuntima ye wana tata Simon Kimbangu kiangani yo tikali na biso kozala molobeli na biso epa ya papa Simon Kimbangu kiangani mama na kolela na lelaki na yo na ndako ya nganga nzambe na ngai papa pasteur Dianzenza mama oyokaki mwana yeyo ya solo bande ko balandi radio télévision Kimbangiste mbote na bino banso bana pasi mo Kimbangu esika bozwami na mokolo ya lelo ya solo ezali sengo mingi poete na mokolo lelo to kwa lisusu kokutana na bino na etalelo na bino pona kolanda émission pe boko kotitif so na kati na banda kuna bino kolanda émission na bino boko lingaka mingi émission masolo ya solo bana pasi mo Kimbangu ya liboso to pesi bino merci pe merci na tata Nzambe na ndenga bateli biso akomisi biso na mokolo ya lelo lelo na kati na émission na biso émission masolo tokolobela kaka obele thème na biso zali visite ya bandeko na biso ya paroisse ya Stuttgart kuna na Allemagne baye kotala mama na biso mama conseillère ya direct ya papa Simon Kimbangu kiangani na kombo ya Mama Marie Mwilu Diangenda. Mama na tondi yo elongo na papa Simon Kimbangu kiangani nzambe na ngai na tondi bino na likabobo pesi ngai ya mwana. Mama na leli mwana na ngai ndenge kopesa ki ngai ye bobongisela ngai mwana. Poto bana ezali pasi mama bobongisela ngai mwana zala mwana ya kolanda nzela na bino abunga te bosalela ngai ye azala mwana oyo ya koyoka mwana ya botosi mwana oyo akolanda nzela oyo bakoko na biso balakisaki baboti na biso pe baboti na biso balakisi biso molimo wa maladi mama ekenda musika na tiki mwana nga na maboko na yo mama po ete na maboko na onde na zwaki mwana oyo oyebi nini yo salaki pona ngai na ndako ya papa pasteur Dianzenza oyebi likambo yango toza kaka biso mibale na ye papa Simon Kimbangu kiangani oyebi bongisa mwana nga mama na yaki na mwana oyo na pesa yo ye physiquement na lakisa yo ye pe na lela bongisa ye ezala pe ya suka te mama malgré na boti na mikakatano melonge ezalaki po likaboyo na zwaki yango epa na yo soki pe boko kanisela nga lisusu ke bopesa nga ya sima ezala na kimia mama oye zozanga ngai bokanisela pe ngai merci mama na ye kotonda yo mama Mwilu na papa Simon Kimbangu kiangani na likabwa mwana bopesi na ngai merci beaucoup mama na ngai ya solo oya kosenga kakozwaka kasi yeba ndenge kosengela patience pe efutaka mbula mitano mobimba ozwi mwana te oseka motola mindengo lelaki mais biso tozali wana kosalisa bino tangu yo sengi ngana pesi na ye papa Simon Kimbangu kiangani ya yebi ndenge abongisaka abongisi na bunzambe na ye mwana pe yeyo totondisa biso nyonso nesengo pona tango monganga salisi mutu wana biki ezalaka pe fierté na ye yango ndenge na lobi tozalaka kaka makasi na mabondeli pamba te ezalaka nde tumba mais yo lokolo zaki na likia oyoki mama conseillère azoya mama nda kolela ngai pa papa nde yango nasalaki elonga yango ye monani ya solo bandeko bana pasi mo Kimbangu ndenge na kolobaka ngo bana pasi mo Kimbangu esika no sobozwami nde nasengi na bino to kolanda maemanso oyo maleki ekoleka na mokolo ya lelo ya solo yali ya bino ndeko papa Lambert makwemi mope na lisungi ya bandeko nyonso oyo tokozalaka na bango mama Fifi Ndongala papa Tony Diangenda papa Edi Zola Ndonga papa Amalfi Ndongala papa Patrick Mongo pe papa JP Biboko biso nyonso na kati na émission masolo nde toye na mokola lelo poete to la kisabino mae oyo makoleka na mokola lelo na visite oyo bandeko na biso basali na mokola lelo papa na biso papa révérend pasteur oyazali moko kati na paroisse na biso na Stuttgart o ala kisaka elongi ya papa Simon Kimbangu kiangani kuna na paroisse na biso ya Stuttgart na Allemagne na kombo ya révérend pasteur papa révérend Désiré nde na mokola lelo tozuye na équipe mobimba oyo baye na mokola lelo tokomona onka na ba image na mokola lelo nde
tokoyeba nini oyo ye abongiseli biso. Papa révérend, mbotelo papa révérend. Oui, bonjour papa Lambert. Comme bon ngai papa Dianzenza Dilutidi Désiré, nazali responsable pasteur ya paroisse ya Stuttgart na mboka ya Allemagne. Merci papa révérend ya solo bandeko bozali kolanda biso touti komona ndenge ni papa révérend pasteur Désiré Dianzenza oazali moko katina ba kumbi pe oyo ba ponami pona komema bandimi ya papa Simon Kimbangu kianga ni kuna na paroisse ya Stuttgart ndenge ami bimisi. Papa révérend ya solo tomoni bino na mokola lelo dali sengo mingi na visite oyo boye ko sala epai ya mama conseillère direct ya chef spirituel sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa révérend tolingi toyeba liboso but ya voyage na bino ya visite na bino ezali nini papa révérend topesio maloba. Merci beaucoup papa Lambert. Ya solo but ya voyage na biso ezali ete toye ko visiter maman. Toye ko visiter maman pambate mikoleleki toyokaki ete mama azalaki na mwankokoso to makambo oyo koyelaki ye na tina ya kobungisa papa. E na kati ya makambo wana mingi toyaki mingi pe toyaki te. E toboyaki pe kozala ba ingra pambate tomonaki ete mama autaki mosika na mboka ya France aye kotala biso na Allemagne na Stuttgart. Vraiment ezali ba distance we ezali mosika. Alors ezalaki na biso lokola nyongo tomonaki ete biso pe esengeli toya ko visiter mama. Alors na ko profiter na likambo yango nde na ndenge mama ayaki kozwa makambo yango emonanaki ete biso bana toya epa ya mama na biso toya kosala ye visite na tina ete ba mama bango nde bazali ko encadrer biso mingi pambate ndenge likanisi yango euti kozwama pambate tomoni ke mama na biso autaki kobungisa papa yango likambo yango pe ezali nango retard ekozalaka te kasi bino bomoni ke malamu to ketala mama na biso nde boye ezali na biso esengo mingi pe mama na moni ke asepeli na ndenge ayambi bino tolingi toyeba distance oyo bino bosali na kobanda Stuttgart na Allemagne pe bokoma esika mama azali awa bosali combien d'heures na voiture po ete papa Diangenda alobaki na bana na Nzambe distance ekozalaka te temps ekozalaka pe te na bolingo donc distance ezalaka te temps air ekozalaka te malili bien moyi ekozalaka te e bino bosali yango bolakisi yango bolandi lo papa Diangenda alobaki ke na bolingo temps ekozalaka te moyi ekozalaka te mvula ekozalaka te e bino tosali pe distance ekozalaka te bino bosali distance ya combien d'heures po ete kolonga na Stuttgart po koma awa na mboka ya esika mama zali awa na Montargis. Merci beaucoup papa Lambert et ya solo esika bolingo ezali distance emonanaka te kolongwa Stuttgart ti esika mama azali na ba voiture esali biso à peu près ba 8 heures donc 8 heures ezali lokola moto ya matin avion awa en Europe akomi na yepe na mboka ya Kinshasa mais tosali yango na ba voiture à peu près 800 km et 800 km wana ya solo na bonzoto ezali mosika mais na likambo bozali na yango posa en tout cas distance tomoni yango kutu te nga na betaka lisolo moko pona kosekisa baninga ezaka lisolo ya koseka nga tango nazolanda mama azalaka na centre wana ezaka mosika mais lokola nazaki na likambo nazaki kolanda na bande komona distance wana te mama wapi ozolanda mama te wana mama molongani na ngai mokolo mosusu wana bobalani te wana na to balani te ozolinga voilà mais mokolo mosusu ndeko auti na Paris abengi ngai alobi ke papa Désiré est-ce que yebi kombo ya mboka oyo kende kotika nga na somba voiture nalobi oyo eza nango musika te yakana ke notika yo somba voiture mais to kota na voiture to banda ko kende tozo koma te place nde na yeki komona ke nzoka mboka ngo ezalaki musika donc elikolo ba ete visite oyo toye kotala mama 8 heures c'est vrai 800 km mais na cadre ya bolingo tozomona ngo ko tote pamba te toye na nzela ambiance na bana ba mama batata
Donc tomoni distance yango te pamba te tozosala yango vraiment na bolingo yo bapapa bateyaki biso po eza mbala ya liboso te likambo boye esalama eza makambo oyo bapapa balakisa biso. Donc distance papa Lambert tomoni yango te tempe tomoni yango te biso tomoni kaka ke tolamuki tolongwe tokomi epa ya mama. Donc voilà mon réponse na boye kopesa ona tina ya distance. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste ndenge papa révérend Désiré auti koloba yango distance ezalité mais papa Désiré tolingi totuna likanisi wana euti bino wapi po ete bo bimisela biso bolingo oyo bino bolakisi esali biso eningisi biso moke na mais likanisi yango euti wapi? Merci beaucoup papa Lambert. Likanisi oyo ezala banda kala mais bato balamusi likanisi oyo ezali mouvement ya afki. Ba mama ya afki oyebi ba mama bango ndenge bakozalaka lokola biso te biso ezala makambo mususu on s'en fout mais ba mama soki batelemeli likambo natina ya boyokani afki nde balamusaki likambo oyo balobi non biso ba mama ya afki ya paroisse ya Stuttgart esengeli tokende kotala mama pamba te mama alongwaki musika ayaki kotala biso na paroisse ya Stuttgart na fête ya mama Mwilo et ba mama bamoni ke na esengo wana oyo mama autaki musika yebaki na tango wana papa nzoto ezalaki na malamu te mais mama asali bolingo ya kotala biso na Stuttgart. Alors ba mama ya afki ba telemeli likambo wana balobi ete non biso pe photo ke na kotala mama et na cadre wana likanisi yango nde eutaki epa ya ba mama et yé pas na biso na conseil paroissial en tout cas to monaki yango ezali likanisi ya kitoko to tie maboko na biso na kati na tina ete réalisation ya visite oyo ekoka kosalama. Ya solo merci bana pasimo kimbangu ndenge to uti kolanda papa révérend ndenga uti kolobela biso tokosenga na bandeko botali kolanda biso bokomona ba image ndenge nini mama ayambi bana na ye ya paroisse ya Stuttgart ya solo tokotala yango mais avant tout tokende mwa mosika tokolinga liboso totala ndenge nini ba mama ya afki esika kuna bazwami esika mama Fifi Ndongala makambo nini oyo bango balobi na kati na bililingi na biso pe bino bozali kolanda biso tosengi na biso nyonso topesi antenne esika mama Fifi Ndongala azali alakisa biso pe abimisela biso ba mama esika bango bazwami. Mbote mama. Mbote mama. Opesa biso kombo na yo mama pe oyebisa biso musala nini yo kosalaka. Na komba tata pe ya mwana pe ya molimo mosanto. Kombo nanga mama Asabela Bafwanga. Nazali mama présidente ya AFKI na paroisse ya Stuttgart na Allemagne. Mama présidente ya AFKI. Ya solo tomoni bino awa lelo epa ya mama na biso mama conseillère mama Marie Mwilo. Ya solo mama ezali esengo mingi kasi yebisa biso eloko ndenge ni bosalaki po ete bozo makanisi wana ya koya kotala mama na biso na mokolo malelo. Na komba tata pe ya mwana pe ya molimo mosanto ndenge tozali awa nazali na mama trésorière yeyo mama Tete azali mama trésorière ya AFKI. Après nazali na mama tozali na mama Suzanne yazali conseillère na AFKI. Alors tofandaki na bengisaki réunion ya AFKI. Tosalaki réunion ya AFKI na mois de juin. Tovandaki tomonaki ete na ndenge mama ba situation oyo kwelelaki papa asila kotika biso. Tomonaki ete bandeko mosusu bayaki déjà kotala mama. Mais biso nde tozwaki possibilité ya koya kotala mama te. Na yango biso ba mama ya paroisse ya Stuttgart to sololaki to kangaki ete to bongama to luka date moko boye po to kende ko rendre mama na biso visite pamba te yazali molobeli na biso mama nde mutasengela kabana yazali porte parole na biso esika ya papa yango to kangaki ete biso ba mama ya paroisse ya Stuttgart esengeli to kende kotala mama Marie Mwelo yango na mokolo ya lelo to kangana ki biso na batata tozimi tuka toyende kotala mama na biso po yende azali molobeli na biso porte parole na biso ba mama. Oui, merci maman. Ya solo namoni bobengami bolobi ete bozali bilombe ya molimo mosanto to kisonga na bino. Kasi yebisa biso nano mama kuna bino bozalaka kuna na paroisse na bino boko sangalaka ndenge ba mama nyonso ya Kinshasa partout bako sangalaka pe boko salaka ndenge nini pote
bozala na organisation o boza nango lelo ndenge tomoni. Nakomba tata pe ya mwana pe ya tata Molimo Mosanto biso ba mama ya paroisse ya Stuttgart tosanganaka parents tokutanaka tosalaka ba réunion ya AFKI. Merci mama kasi liloba na yo ezali ya suka pona kopesa kaka makasi ya ba mama nyonso ya AFKI po tomoni mosala en tout cas tomoni yango vraiment kasi makasi ni yo kopesa na ba mama nyonso na pesio maloba mama. Nakomba tata pe ya mwana pe ya Molimo Mosanto nakolobaka liloba nanga ya suka boye esengeli na biso ba mama ya AFKI nyonso ya monde entier ba o tozali awa en Europe to yaka kotala mama na biso mama Marie Mwelu pamba te mama nde mutalobelaka bana mama nde mutasengelaka bana esengeli na biso ba mama to lamuka ya azali conseiller direct ya papa azali porte-parole na biso bolanda ndakisa ya malamu o biso tosali ndakisa ya malamu nde balandaka bolanda ndakisa o biso tosali ba mama ya paroisse Stuttgart tolongwe mosika toye kotala mama na biso na tina ya sango oyo ezwaki ye ba mama boya ba oyo bosalaka yango te boya ya zali molobe na biso mama nda sengelaka bana bola muka botelema biso pe ndenge toye awa oyo ezali mbala ya liboso te tokoya lisusu année prochaine kotala mama na biso tokobanda koyaka chaque année to bando yaka ta une fois totalaka mama na biso pamba te yenda zali porte parole na biso nakanisi na silisi nanga boye nakomba tata pe ya mwana pe ya Molimo Mosanto. Nakomba tata mwana pe Mosanto nga kombo nanga mama tete Maluze Mvumbi ni ya mwisi. Ngai nazali sous-dirigente ya Jideki epe nazali mama caissière ya AFKI. Esengo nanga ezali ndenge biso towuti na mboka Allemagne na paroisse Stuttgart toye kotala mama toka to sepeli makasi pamba te ndenge mama president auti koloba bana mama azwaki sango ya papa ota kotika biso na toya kotala ete yango biso lelo to bongwamaki toya kotala mama donc to sepeli makasi ndenge mama president alobi ke ezala mbala ya liboso pete ya suka pete me to koyaka kaka pona koya ko rendre mama visite. Kombo la ngai mama Bibilonga Bogodolo nazali protocole na paroisse ya Stuttgart teki lisusu esengolanga eza makasi mingi na opportunité o tozwi ya koya kotala mama yango epesi biso esengo bana ntango bakozalaka na papa na mama na ndako soki mama azali na kanali ya mama nde bana bazwaka mingi pa ya papa bakoko na biso na ntango wana bamonaki mama Mwilu na ndenge oyo azalaki bamonaki tata Simoki Mbangu na ndenge azalaki na liputa me na ikeke na biso ba mama na biso bamonaki papa Diangenda ye tata Kimbangu na tango na biso tomoni papa Simoki Mbangu kiangani yende tata Diangenda kuntima tata Simoki Mbangu tomoni pe mama Mwilu yango wana lelo ndenge toye epa na ye molobeli na biso epa ya papa Simoki Mbangu kiangani na tango na biso tobenge ezali mama Marie Mwilu yango wana koya na biso epa mama toyebi ke kobima na biso tokobima pamba te elike ezali parce que koya na ye na Stuttgart tozwaki pe ya minene ndenge pe toye elike pe ezali ke akolelela biso lisusu kaka epa ya Nzambe na biso tata Simoki Mbangu kiangani tokozwa pe ya minene oyo toza nango lisu bosenga yango esengo na biso yango wana komona mama kosolola na ye epuis neliki ezali te oyo toleleli mama akokomisela biso epa Nzambe na biso tata Simoki Mbangu kiangani ndenge pe ya kobakisa ba commentaire na ye na ba situation na biso toyebi te liki ezali solution tokozwa yango esengo na nga akomba tata pe ya mwana pe tata Molimo Mosanto ngai kombo nanga mama Niki Nzinga première fois na ya na mboko oyo esengo na ngai ke mama ndenge akwelaki likama toye ko visiter mama ngai nasalaka ba weekend me nasengi na musala pona koya ko visiter mama po mama lobi biso nyonso toza na kiemba papa atika liloba wana ke toza na kiemba yango pe nazwaki courage ya kosenga na musala na ya ko visiter mama na sukisi boye na komba tata pe ya mwana pe tata Molimo Mosanto tata mwana pe tata Molimo Mosanto ngai nazali mama Moza Suzana Bantomesa kombo na ngai na paroisse ya Stuttgart nazali mama Nkengi et puis nazali pe conseiller na AFKI yango musala na salaka na ye toye awa na mboka France pona koya ko visiter mama totondi na esengo mingi
banda tobongisa programme oyo ke tokoya kotala mama. Donc likambo oyo tobandaki kokanisa ngo mingi po ete na mokolo ya lelo soki ekomi biso nyonso tozwa penza toza na préoccupation ya koya koparticipe po na koya kotala mama na biso po ezali esengo mingi bango bazali balobeli na biso yende mama tozali na ye awa biso foto simba ye makasi po ete mama nyonso azalaka na esengo na bana na ye. Biso bana pe tozalaka na esengo soki tomoni mama na biso. Yango esengo na biso ezali pona koya kolongwa na mboka ya Allemagne, toya kokoma lelo na mboka ya France pona koya kotala mama. Donc totondi na esengo mingi. Na komba tata mwana pe Molimo Santo. Ngai mama Sylvie Tusikila Dianzenza, naza mama na paroisse à Stuttgart. Nazali mama dirigeante na chorale ya GTK. Nazali mama dirigeante na chorale ya GTK. Koya na biso na mboka ya France ya solo ezalaki mwa mikakatano pe belé. Mais nokola surtout bonsa programme ya koya komona mama na biso. Donc tobongisi nzambe atie biso loboko abongisi biso makambo nyonso eleki na kimia pe tokomi na kimia mama ya biso na esengo en tout cas to sepeli oyo tosali ezali likambo muke na miso na biso pa ya nzambe ezali likambo monene. Donc esengo na biso kaka ezali ya mwana nokola mama sepeli toyebi ete ntango nzambe asepelaka mapamboli kitaka na bana. Donc yangwana kaka nazalaki nango na komba tata mwana Molimo Santo. Amen. Na komba tata pe ya mwana pe ya Molimo Santo eza ngai mama Ovine na zana esengo mingi ya koya pona koya kotala mama. En tout cas nazana mingi ya koloba te donc esengo tondika na motema ngai eloko na koyi koloba toza biso nyonso bana tata moko mama moko meme bao mususu baza epai mususu ba meka kozwa exemple oyo biso pe tofongoli nzela ekozala bien pona biso nyonso tu azali mama pona mutu moko te mais azali mama pona biso nyonso tu pona nga naza suna mingi te eloko na kosukisa yango eza fierté na biso bakimbangiste donc totelema tosimba ekozala esengo mingi nasuki wana komba tata pe mwana pe Molimo Santo. Amen. Oui, merci Papa Lambert na ndengo pesa kibiso maloba yo moko landi ndenge uti koleka nde na zongisi yo lisu maloba. Merci. Ko balandi bana pasi mokimbangu to uti kolanda mama Fifi Ndongala esika nini ya zoma kina mama na biso ya Afki ya paroisse na biso kuna na Allemagne na paroisse oye tambusami na ye moko révérend pasteur Désiré ndenge te uti kolanda yango nde te uti komona biso nyonso nde na kosenga na biso nyonso pe lisusu pona kokende molai te totala message nini oyo mama conseillère direct ya chef spirituel sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani apesi na bana na ye ya Stuttgart tolanda mwana pe Molimo Santo papa nini biso bana notre koloba. Lelo ezali mokolo monene ya le 3 septembre 2016. Totondisami na esengo ya komona bandeko bauti musika. Baye na biloko ezangi miso batali distance te. Batali pe fatigue te omemi bango komisaki bango na kimia. Nzambe na ngai nyonso bango bayelaki avant biso toyeba yango yo soyebaki. Obongisi libiso nyonso eleki na kimia na mawana yo totondi obotondi. Oyo baye koluka kati na ndako nzambe na ngai oyebi tiketo bongisela mwana moko moko. Tango na biso ekoki papa tokabwana biso na biso nde tokokabwana yo kokabwana na moko te. Mema bango bazozonga lelo na mboka Allemagne eza musika. Yo mema bango leka liboso bango balanda kona sima ndenge soso kotambola kana bana na ye po komisa bango na kimia. Nzambe na ngai biso pe tokotikala na biso. Bandeko mususu bazali nano papa séjour nyonso lekana na kimia. Kanisela mokili papa kimia ezali te. Toza kosenga butu moi otiela biso kimia. Mayela biso bato se suki to sengi ayo ekoka kosala. Bo tikeli biso bolingo mibeko misala. Tozali komeka papa malgré toza kokokisa te. Mena mawana yo papa yo kokisela biso. To sengi otia kimia na banzoto na biso pe milimo na biso
na bolingo na bino misato tata mwana pe molimo santo. Amen. Tokende malamu Merci biso nyonso towuti kolanda ndenge nini mama conseillère directeur ya chef spirituel sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani message nini apesi na bana na ye ya Stuttgart. Ezali kaka pona message wana ezali pona paroisse à Stuttgart, ezali pona message apesi yango kati na mokili mobimba. Biso nyonso toko kolanda yango. Sikoyo pona kozonga kokende na message na biso toko senga papa révérend Désiré message nini papa révérend koki kopesa na ba responsable mosusu et ba paroisse oyo mosusu poete balanda exemple oyo bolakisi epai ya mama na biso mama conseillère direct ya chef spirituel mama Marie Mwilu Diangenda Kina. Papa révérend napesio maloba. Merci beaucoup papa Lambert. Message ezali boye. Ko visiter ba mama ezali likambo ya sikate to ba papa. Ezali makambo yo ba papa balakisa biso utakala. Likambo nyonso esalamaka na bolingo pe na bomoko. Soki bosali likambo na bolingo pe na bomoko ekosalama. Likambo yo po biso to réaliser yango ndenge tolobi to bandeli na bandeli. Likanisi eutaki na afki. Message ezali ke ba mouvement na lingomba boyokani ifo ezalaka pamba te soki boyokani ezalaki te likanisi ebimi na afki alekisa yango pa ya biso bambuta me réalisation ya likambo elingai kosalama te na mateya ya mama ayebisi biso eloko moko kobotama ya bapapa 14 16 18 guerre ezalaki makasi et na centenaire na bango pe tozali komona guerre ndenge ye makasi kobanda 2014 2016 tina 2018 kotungisama ezali makasi kasi soki tozali bomoko tozali na koyokana nde tokosala makambo ya koleka donc ba paroisse oyo tango mosusu bakomona eza likambo ya sika te eza makambo esalamaka tango nyonso ete bapapa na bamama tovisitaka bango kasi ndenge tobetisi te po ete réalisation ya likambo esalama esengeli boyokani ekoka kozala na baparoisse entre bamouvement na batambulisi moto na moto akoka koyeba esika na ye ezali wapi limite na ye ezali wapi nini oyo ye akoki kosala na bomoko nde tokotombola lokumu ya papa Simon Kimbangu Kiangani.
papa révérend na ndenge outi ko topesi merci na ndenge ondimi invitation na biso po ete oleka na kati na plateau na biso ya émission Masolo. Topesi merci mingi et puis topesi epai na yo kaka papa Simon Kimbangu Kiangani azala na bino abatela bino likanisi oyo bozwi ndengo outi ko pe message outi ko pesa na bandeko na yo ba responsable ba paroisse mosusu e kwa kobota mbuma po ete ezali sengo mingi na kati na biso na lingomba na bolingo yango bazali kosenga bino bolakisi yango epai ya mama na biso mama conseillère direct à chef spirituel mama Marie Mwilu Diangenda Kina tokosenga na bino kezala pe mbala liboso pe te ezala pe mbala suka te ke nzambe vraiment abatela bino ndenge boyaki bozonga na esengo et puis vraiment paroisse kende liboso likanisi oyo ebota mbuma na bandeko na biso mosusu pe o bazali bakotala émission oyo po ete moko na moko kati na motema na ye motema ebeta ayeba ke bolingo yango bozali kosala yango pe bolingo yango nde bosali na mama ekozala pe esengo bino pe na paroisse bosala yango pe entre bino na kati na paroisse yango nde muto kotombola paroisse na biso ya Stuttgart na Allemagne ekende liboso papa Simon Kimbangu Kiangani asepela papa révérend topesi encore une fois merci papa te tozali koyamba lisusu ndeko na biso susu moko oyo boye na ye tamsu mwa lilo bakoki kolobela biso nde tokosenga no papa révérend merci mingi nzambe apambola yo nde tokutani na mbala ya sia papa révérend nda bana na biso ya Ijiki ya Stuttgart na nzembo yo babaloli na monoko na bango ya allemand oyo lobi ete ekoleka te ekosala toyoka bango biso moko. Ich will nicht vergehen, es wird stattfinden, meine Kinder, hütet euch so weit. Ich bitte euch, nur zu beten, euer Herr wird euch stets gewinnen lassen. Ich weiß, dass dieser Kampf ein harter ist, aber Kinder, fürchtet euch nicht. Gewinnet wahrhaft, ihr werdet gewinnen. Habet Vertrauen in euren Herren. Oh Kinder, ihr werdet nicht rückfällig, ihr werdet euch freuen. Oh Kinder, ihr werdet nicht rückfällig, ihr werdet euch freuen. Ich weiß, dass die bandeko balandi radio télévision kimbangiste na ndengo biso confiance ya kotala biso na kati na etalelo na bino na bandako na bino bokoti biso na kimia nyonso pe bozali kolanda biso na kimia nyonso topesi bino kaka merci na ndenge bokolandaka biso ya solo bandeko bana pasi Simon Kimbangu bouti kolanda ndenge nini papa révérend moko oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aponaki atiaki na kati na paroisse na biso ya Stuttgart po ete alakisa kelongi na ye kuna na paroisse totali bolingo yango oyo balakisi biso sikoyo tomoni ete na kati na délégation wana tomoni président ya Ijiki ya paroisse ya Stuttgart totali ke ya solo ba jeune likambo oyo iza initiative ba jeune kasi tomonaki ke lokwa tomoni papa président ya Ijiki ya Stuttgart tomonaki ke tokwa kotika ete équipe mobimba tomoni papa Lambert toyamba papa na biso oyo bokoyo kaka tokolobaka na bino tango nyonso papa Simon Mvumbi na yebite papa ozali na grade nini oyo bapesa yo na paroisse na biso koza na moi grade moko boye bapesa yo na ozana ngo na paroisse d'abord na kombo tata mona pe molimo santo d'abord liboso mbote na bandeko nyonso balanda biso oui ngai ndeko na bino papa Simon Mvumbi nazali président ya Ijiki Stuttgart nazali na grade ya nkengi na kati ya paroisse Stuttgart. Oui, mais papa, depuis tant qu'on commune à Stuttgart, aussi maman grade wana ya président ou bien ezalaki ndenge nini moi mukeka kapoto yeba po ezana biso pe sengoto yebango. Bon, ndenge to bandara biso nyoso bandimi comme on dit simple mais ekozalaka biso to kosenga ngote ba titre ba lingoma mto kopesaka etamboli na yo na ndenge conseil paroissial barotala etamboli na yo bamoni keno na likambo oyo tomoni yende akoki kotambusa yango tango wana soki bapesi mokumba tango wana pe tokoboya kango te po ezali obligation oyo nzambe apesi pa na biso pona kotambusa likambo na ye yango tango wana tokozwaka misala wana donc banda tango wana
na paroisse yango moniti sikoyo nazali toujours encadré auto kotambusa ijiki Stuttgart. Merci papa Simon Mvumbi topesi yo merci mingi na ndenge uti ko répondre biso yango wana ngai na kolobaka mingi ba sacrement ya lingomba na biso topesa kango valeur sacrement ezatoka na 4 sacrement na kati na lingomba na biso topesa kango valeur pamba te yango ezalaka molimo lingomba eza ya molimo ba sacrement surtout ordination ndenge olobi ko nkengi vraiment ezalaka mingi mais papa tomoni yo président ya IJIKI. Mais le autre moni que likanisa maman na soto moni papa pasteur auto lo banabiso ke baya kotala maman conseillère na bino pe ba IJIKI so pe boyo tala pe maman conseillère ou bien bolandi na bino kaka ndenga ba ba kebi yu bolandi to moni pe président dalia il peut ko représenter ba jeune ou bien boye no ka pona ndengwana. Bon tokolo ba boye tant tozwaki tokobe ngo bonne nouvelle tant tozwaki bonne nouvelle wana ya ba maman ba mi réunion ba maman ba bidle biso na bandako balobi papa après soki ndeki réunion kuna tokangi boye tobongisi tokene kotala mama biso afiki tango ekomaki na paroisse ekomaki likambo ya paroisse explique mouvement te na bandi révérend otaye koloba yango awa soki ba mouvement oto biso batamusa mouvement toza ko solola malamu to toza munoko moko na ba passer na biso na bandi bomoko osalaka na kati ezaki loko moko tokobe yango loko moko automatique tant toujours nouvelle wana to fandi mbala moko na munoko révérend alobaki ke non ezali voyage ya paroisse mokolo wana paroisse tokosambela te pona nini tosali voyage ya molai samedi tosali awa tokozonga tard yango moni lobi tokosando te paroisse mingi tozalaka ebele mais ceux qui toyebi so nyoso te suite ba compte ta tozwaki basanga matanga mais tout de façon to bongisaki kaka ke ezo susu tango molai te na poso golanda toya yaki mabongisa tanzambe yango monike biso atanke ban président ya IJIKI to bakisa to beteki su setena likolo to libike likambo yo eza likambo ya mouvement mais eza likambo ya paroisse yango moni biso nyonso awa na esengo na volonté ya makasi nanti bakomona na bilili ndenge nini tokomeli awa. Merci ya solo papa papa Nkengi papa Simon Mvumbi tozana esengo mingi pona kolanda yo motuna mususu ezali nango mingi te pamba te tomoni ke mama na biso kuna na Londres mama Tete Lufundisu ye alobi ke motuna ne akose posaka mingi ba question yango ba jeune pe na Stuttgart balobi ke za paroisse moko eza muke est-ce que kuna pe IJIKI ezali donc atuna ki question ne pas monter à mona ka ndeti boza muke or que IJIKI pe ali metomoni ke IJIKI pe ça ça la ka makamu nango ndenge IJIKI no se salaka be bozali kaka IJIKI paroisse za muke elandaka ndenge paroisse za ndenge yo ye ba mama ba yelelo yo po landi no ka bien IJIKI pe salaka makamu nyonso ndenge IJIKI pe ko salaka ba IJIKI nyonso salaka partout ya solo na bandi na kati Stuttgart IJIKI esali makamama minene mwa mingi mingi tokolo ba exemple po ezala po epesa bandeko mususu makasi ndenge pe biso tozoki makasi pa bandeko mususu biso ba mbulu tokoleka tosasaka conférence munene forum munene na kati ya Stuttgart o to bengisaka papa Futu André papa oya sala livre oya italien to bengisaka yekuna ba professeur bazalaka pe o bayaka bandeko mingi bayaka ezakali kamba noki mbangisa bazalaka bele pambate e molulu ekineki musika bandeko bayaki pona wana biso na IJIKI na Stuttgart to bandaki makamusu avant to betela ngo tolo te mais avant que ba paroisse mususu biso donoko sangana chaque mercredi na paroisse na biso ya Stuttgart tozwa salle na ville so soki papa le mardi à lobby nankamba to lundi biso le mercredi to kute na pokwa à partir de 20h to 22h et likamba ko kamwa tamusu to komaka tiba 23h et quelques pona nini ko lobela maloba oyo to yoka mutuya pona nini ko expliquer bana na biso après bana na biso bazo kola na poto to zena problème ko munene bango bakoloba na école na biso bango ke nzambe azali mutu mwindu eli mo santu mais ko limbola et comme kambo munene to ko laksaka bana na so bible pamba te ba bible to ko laksaka bana na biso mozindo ya ko ba question yo bango ba ko poser to ko yoka bango peut répondre bango likamuso ezali wana to ko bakisa mikolo c'est ndengi ba papa pasteur
na kati ya conseil bakangaki likambo tobakisaki likambo mandombe bana bakomi kokoma mandombe tobakisaki su programme ya kikongo na kati kaka ya paroisse na biso et bonne nouvelle na kopesa bino ya kitoko oyo esalami kaka na bajeune na biso ya paroisse na biso tozwi deja nzembo oyo eyembama totiango na kiallemand papa na nga soki oyoki yango ekosala char de poule bana na biso bango bato basali likambo wana na ijiki bazwi nzembo wana bajeune bafandi bazwi nzembo toyembaka toyebi yango mpo kaka papiete nango oyemba yango te mwa ndambo wa bazwi nzembo wana batie yango na monoko ya kiallemand tant toyokaki yango mais otali bana moi muke kaka te na allemand mpo kokobwaka yango ta muke parce que omoni bamama na biso mosusu mpe bazalaka neti papa nkodi ya lingaka mingi soki otuni ndenge wana loba na biso mpe mwa nzembo mwa kiallemand wana muke kaka na mwa nzembo yango na banzi papa pasera koyeba yango na monoko ya kikongo elingala yo na kiallemand kaka mwa muke kaka na kiallemand na kiallemand eza mwa pasi eza mwa pasi pamba te titre sikona maloba yango nde bakendaka ntongo na koyeba mais maloba wana funa loba yango ezala ma correct pamba te ntango mosusu bandeko allemand bakolanda so na biso ezala malamu te mais bana nso bayebi ta bayembaki yango bana nde bango nde soki okozala na ntango ndenge ntango ekozalaka mokuse mais soki opesa te ita 2 minutes bana bazali bayebi yango toza na bango mibale te misatu bakoyembela yango awa na kiallemand alors na kati ya ijiki toza na baprogramme ebele tosali biso tozali wana tose préparaka soki lelo topesa exemple moko lelo na paroisse na biso bano bakimike tokoni ba jeune fille ebele ba jeune garçon ebele lelo tomoni na kati ya Europe ba mariage ezoleka mingi topesi bana na biso goût chaque mariage tomemaka bana na biso na mariage pamba te bamonaka esengo nini ekozalaka na libala donc tozomema bana na biso tozokopermettre bango bakendeka basala mariage koedike bango deja makambo na pamba te toza pa na biso toza na flûtiste groupe ya baflûtiste oyo deja ko munene kaka eza initiative ya paroisse donc na kati ya ijiki tosali makambo ebele toza kosala makambo ebele tozala na temps moke me tosacrifie pamba te biso nyonso bata misala bokozonga mais ntango mosusu lobi okosala mais au mercredi toza sala kitoko na kati ya Stuttgart oyo ezali chaque mercredi tokokutana na bana na biso bango bakoyekolaka bakozwaka ta na bango bakoprépara d'abord baquestion na bango toyoki tobongisi tolimboli na bi papa pasteur bazali bango bakozangaka te papa révérend Désiré na papa pasteur papa Raf batomesa bango bakozangaka te na papa diacre bango bakozangaka te pamba te tosengaki yango tolobaki ndiki tobandilika kitoko boye malamu banganga nzambe bazalaka pamba te bana bakesho biso ba président ko répondre te bango ko répondre donc tisikoyo misala ezoleka kitoko donc toza vraiment na nesengo mingi ijiki pe lokumu na paroisse nso pamba te tisikoyo mungu satazali aza kobundisa me bomoko ezali makasi yango moni ba réalisation makamba boiza ko salama. Merci à solo bandeko bana pasi mokimbangu topesi yo merci mingi pe tokomi na tozokene na suka émission na supamba te tango ezali obele tango tomoni ete moye tokena yo susu mulaye yalité topesi merci na bandeko bokozalaka na biso tango nyonso ndenge na uti koloba na motuna na yo o na uti kotuna ya leki nde motuna e utaki pa mama na so mama Tete Lufundisu kuna na paroisse ya Ilford na Grande-Bretagne yende mama Tete bapesaki yango pe bandeko mosusu o botana bango kat na makambo pe mama Bobe Mwilu bango nde batunaki biso likambo ya ijiki ndenge tolobeli yo mama Mwilu Masala Ndongala yepe atunaki motuna ndengo uti ko boyoki réponse na bino et pas ya papa Simon Mvumbi papa Simon pona kokene na suka émission na biso nini susu koki koloba na ba ijiki mosusu est-ce que bozalaka en contact na ba ijiki ya mboka mosusu be bozalaka makambo ka bino moko na ijiki ya Stuttgart ou be bozalaka pe bozalaka na contact na ba ijiki mosusu na solo koloba ba contact ezali eloko eza ko zanga biso omoni souhait na biso ezali un jour ndenge wana ezalaki makanisa bana kokutanaka kosala échange na ba ijiki ya koinvite kobengisa bandeko ijiki ba paroisse mosusu bayepa na biso tosali na bango bapase na forum na biso tosalaka chaque mercredi mpona kosala échange donc ba contact ezali ndeti ijiki ya Saint-Denis Saint-Ouen na Allemagne toza pe na ba groupe ba jeune bango bazana na président te kuna na paroisse ya Düsseldorf bano baza kuna bakobenga ngata nyonso bakoso bango sala likambo bakotunanga papa likambo bakosala ka ndenge nini tozana bona contact donc na Londres tozana ba contact donc toloba nyonso ezoleka malamu donc biso paroisse Stuttgart tozali muke tozali 50 baptisés mais muke mais costaud hein
po toza bilombe tozo na nguya na ye pe na bolingo na ye so bolobi likambo bokosala yango tokosala eza likambo ya botosi pamba te toye komona yango ke eloko biso toyekoli malamu ti sikoyo toza koyekola titre ekosalaka eloko te titre eza eloko moko te okonte titre okomisaka moto zoba biso nyonso tozali awa toza na badifférent bamisala toza badifférence na biso mais ntango toyebi ke révérend lobi likambo nyonso tokosala fo tofanda na mesa tosolola e mpe malamu ezali oyo tokokangaka na bonzambe ekosuka kaka na bonzambe yango moni ke baréalisation ya boye esalami donc ezalaki bolingo na ye et puis bon mpona komi na suka nakoloba kaka ke merci surtout mingi na rateliki pamba te papa lobi soki ngai nalobi moke bino bokomisi tobandi mpe oyo biso lobi awa ekokoma makasi biso tozwaki bandeko mosusu bazwa yango. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste tokomi na suka ya émission na biso ni tokoki koloba topesi kaka merci na bandeko oyo bouti kolanda biso tokoki kobakisa te kaka nde bandeko nyonso esika nyonso bino bozali bomoni makambo oyo tolakisi oyo eleki lelo oyo tolakisi bino lelo biso bandeko na bino na kati na émission masolo tosengi na bino kaka bolingo oyo bandeko na biso ya Stuttgart balakisi ekoka kozala na biso etikala na biso libela po ete yango nde bolingo oyo etali kosenga biso to matisa yango po ete pasi oyo yali koya nde ekoka kosila eloko tokoki kobakisa kaka tokosenga kaka na bandeko nyonso bana pasi moki mbangu esika nyonso bozali towuti kolanda ndenge nini papa ba recommandation na ye azali kosenga papa Simoki Mbangu kiangani azali kosenga biso malamu kimia ezala kati na mokili na mabondeli makasi na kati na mabondeli na biso alobi tosenga kimia kati na mabota na biso kati na mokili na biso na mikili misatu Angola Congo Brazzaville na Congo Kinshasa papa Simoki Mbangu kiangani alobi tocha mabondeli makasi po ete kimia ekota na kati na mamboka nusu misatu bamboka na misatu nde ekokota kimia na besika nyonso pa tozali komona bandeko so baza komona pasi tosengi kaka nde tozala bomoko tolingana pe mapamboli ya papa Simoki Mbangu kiangani ekitela biso wana nde tokosepela mpona lelo bouti kolanda émission na biso bolandi bandeko na so ya Stuttgart oyo etambusami na ye moko papa révérend Désiré Dianzenza yende akotalisa kelonga papa Simoki Mbangu kiangani kuna na mboka Allemagne na paroisse ya Stuttgart bino nyonso bolandi yango mutu moko akoloba no likambo azali te nde topesi kaka nde kimi yango oyo bino bomoni tika ete esalama mpe epai na bino bozali komona biso po ete bolingo yango oyo papa azali kosenga biso pona lelo ezalaki ya bino ndeko papa Lambert makwemimo na lisungi na kamera daki mama Fifi Ndongala papa Edi Zolandonga pe papa JP Biboko papa Amalfi Ndongala biso nyonso pe papa Tony Diangenda biso totakata na émission masolo pe bandeko nyonso ya Ratelki topesi bino merci et puis kotoko ozakisa te merci na DG na ozali kosala DG na biso papa Christian Konzo pe équipe comité de gestion mobimba oza na kati na ezali kotamsa Ratelki kati na mokili mobimba oza na kati na Kinshasa etamsa na papa Christian Konzo topesi bino merci pe merci na bino bandeko nyonso ozali kolanda biso kimia kati na mabota na bino botika la malamu nde tokutani na mbala ya sima merci pe au revoir.